amela kango botu na yende ngasi na ngai nazolinga kolobela bakombo batunde te ti po babi ozo kima po soko lobi kaka oya mabe akoyelo mabe nana nga oya mabe non, les Pasteur Warrior, les soutiens Fali, les 18, et PSP, fanatique, il y a fait rigolo la kanda, il a clasher sur papa, mais on a au moins non, mais total, la vidéo sur internet, la talaka, mais si on a propos, papa a tenir. Ils ont propos où a responsable na yango. D'accord. Okako mutu na mutu azalaka convaincu na makambo sala. Et na remarquaka so pasteur Daniel Sazoloba aloba avec beaucoup de conviction. Pe aza série na makambo zoloba. D'où ayebi pourquoi zoloba ngo. Ye moko na makambo lobi na yokiti. Mais na zolo kandenga zoloba makambo fali na zolo makambo feli. Vous avez mais il y a des ceux qui avec les révélations, ceux qui ont les 18, ceux qui l'ont mis. À Kalikela qui a un grand prophétique, il est prophète. Kubuyoyo papa forme, trésor ngando papa yoyo. Les kings. Na putani na jeune homme hoyo na diplin. Côté na ye, lokola baton époque ya Jésus-Christ. Mambo de Dublin Patrick Meka ombre jaune les rois des blousons Ase kaka na ye kaka O azalaka epe timide Marcel Socia Kasi kolukela ye Mindondo te kote ya forme Mambo de Dublin I cavalieri Jansi Maya si forza Italie Akobi misela yo Papa ke koleka kutu maître Chamo Roger Weston Ansele ebele Bakomera soi Bona bolingo mambo pesa na yoti Mélanie Lumumba Mimi reste vainqueur Mère Pichu asi akangaka dina Moninga ya Brigitte Pereira Mama na Sarah Oh mambo L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, salut fidèles internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous capter. Comprenez que ici c'est SP La Liona. Je suis très heureuse de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission qui a comme objectif de vous informer et de vous divertir parfois, car nous sommes là pour promouvoir l'excellence. Merci au tendre Père, le Dieu Tout-Puissant, pour le souffle de vie. Grâce à lui que la Lyon a c'est maquillé la ticano, c'est grâce à ces dieux-là. En tout cas, merci, merci, merci papa pour le souffle de vie. Parce que Bélé Bakoufi, hein, et Bélé Bakoufi, Bélé Bazar Baopito. Parce que l'autre fois, notre autre coco n'a pas bien, mais du coup, comme ça, quand il y a une salle d'urgence, on va le sauter, on a dit, nous invité, si on a zaboué, ils ont vraiment roulé, nous avons fait rouper, ça peut être un merci, Bélé, parce que donc, je manque même de mots, ils ont vraiment ma grâce, merci en tout cas, parce que Aponingaï, parmi Batou, il y a ces pays qui sont Ngolou, ces pays qui sont Ngolou, bon, papa José, voilà, merci à Mike Lokamba, l'archevêque, mon papounet, le cordon, il y a six, merci à toi derrière la caméra, Richard Tessa. Il mangeait son microbe. Aujourd'hui, je suis avec le frère José Ndita. Papa José.
vie na ngai donc ye penza so na obunga te okako ye penza benga la non na penza ya famille okako boyete okako voilà faut tambola boye faut banga nzambe faut boye des fois comme la so na otia ba statut na nga ba délire na la bloquer pas mon ante parce que ah matia kaka. Bonjour papa José. Bah matia hein. Bonjour Kako et bonjour nos internautes. Comprenez qu'ici c'est l'ambiance, c'est la famille. Voilà. Elle est vraiment ma petite soeur et ma soeur. Et moi, ma finité, à la rendez-vous, musique. On est dans la famille. Donc je crois à travers le monde de Mbote, la journée que le Seigneur nous a donnée, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Et pour tout le monde. Merci beaucoup pour Nabino. Et ma question est la réponse est voilà, mais toko bandana prière, peut toko débuter. Oui, Nzambe merci. N'a pas mboli tout le monde dans Zolanda biso iskazali. Nazo yeba Nzambe to traverser un moment difficile na mokili mobimba. Malade, ba confinement partout, ba couvre-feu na ba Paris partout. Nzambe bomba oya yo. Ba oya yo ata moko te ba kubunga. Nazo ndima éternel que yo muto bongi biso, pe yo muto pona biso. Tika kimia na yo et demeurer na mokili mobimba et surtout na mboka na ngai la RD Congo que j'aime beaucoup parce que naza congolais pambola bakonza mboka na biso pe mission na biso soki ezalaki lelo boye eza pour kimia eza na mboka parce que kimia ezalaki na ngote on ne pouvait pas faire le mission na pamboli pour na paix aux gens historiens na kati na Congo pe nazo ndima nzambe oke na biso musika na kombo na Yesu amen amen. Voilà, et salut bien à Christ Union, surtout partout dans le monde. On va suivre encore la démission. Papa José, ça va? Oui, en tout cas, sincèrement, Dieu fait grâce. Il y a Mingeza Moté, mais Moké Sabiso, toujours essayer à garder toujours au moins. Donc, félicitations aussi pour notre jumeau Nabiso. Ouais, Bajimo Père doublé. Bien, Père doublé, donc Chamboui, Baxilangano Soyolingi, Bajimo Bakola bien, vraiment Nzamba Salanga grâce. Et quand ça vous avez Bajimo à 50 ans. Vraiment. À 50 ans, Bajimo à 50 ans. Et Lengi ça Nabiso na baba si ménopause hein. Bino ménopause, biso que na rentré dans 60 ans. Biso so on peut donc c'est biso que na rentré on la ça biso bien ko pena 90 ans mais alingi momimo à 12 ans à Botié. Biso to na bien biso nzambe asa biso ngoli biso ménopause la. En tout cas c'est pas grâce mutunyo sote muto so ma passe ba iba ya place. Oui ngai sincèrement eza surprise nzambe. OK. Nzambe nde apesi nga passe. Oyi ba ma passe ba la kisaka état. Ya mutu bala ça peut sika iskimi ezali et sika lipambo ezali na on confirmer bino banda bala moi sinanga oyo je suis dans la paix comme pas possible le Seigneur m'a donné la paix et na paix kimia wana nde ya la paix singa subade baye donc ça prouve à suffisance que Dieu m'aime et alinga paix libala la ngai baza moi c'est mobile hein moi c'est na mobile et puis après tout nanga bandoi ya président de la République na mama ya moi c'est azali ni akerunzita. Ah bon? Allez, Chilombo Nzita. Quand naza mulu balanda bunanga ndako. Naza société. Encore liaki. Secret no société kolobate. Encore liaki. Mukonza mboka na ngai moko. Nalwa ni ngala mutabotwana. Encore liaki. Ngala pena naza Rwanda. Ngala congolais. Encore liaki. Na liate nini? Tata mpasa. Papa président de la République pour liate. On t'a flatterie. Flatterie te. Dans la maison soki na bala na mbonga président. Batwa yebate. Ah bon? Na kuta na président na mona muta malamu boyete. Nazo témoigner makambo nzamba saelinga. OK. Na kuta ni na mukonza mboka kamba liboso na mona ye. Ezalaki na nzembo ya Congo ini. To saki na mission nyonso je salue le frère Mike Kalambai, initiateur nango yende. To kendaki to benga liboso ya président. Okako. Na mona papa muta malamu lokwa président na ngate. Vraiment. Na telemika na yebi seta nazo yema mi mon président, je mariage au mois de juillet. Pour ça ouais, tu te maries ngabi oui. Abi attends-toi à avoir un grand cadeau du président. OK. Na miso bato. Okakuna okanzoto selanga malili. Na oki mutu elembi, na oki nzoto yinga melengi. OK. Mbamona bando mona mamu ba dépense leso ekoki. Okako. Na gonda ka boye na mona kaka. Maman Lina que je salue, maman Lina la confiance du chef. Hein? Abengi nga papa José lega na lega boye. Ta paquet. OK. Pakam Konz. Na luamba la moko Béatrice. Il y a Béatrice Collier à $100. $100 carrément. $100 plan moko la moko. On a plus de 500 personnes.
C'est au bien. Nalia qui papa kabela nga kutu na yemba te. D'accord. Na sala eloko te. Makabela nga mbongo. Wa de sali Congo nouveau. Nanu te. Ah d'accord. Solo ko motiva comme Congo nouveau. Mais yami obi ko nzambe soka sali bato balingana. Antenne pe efungwa maka. Nga za artiste. Tana mona ki mota malamu wana. Na tali ma action zo sala. Kolo a révélé nga mo Congo nouveau pas. Yami balé suko yo pays. Voilà kolo m'a révélé ki oto. Voilà pena ki nkolo. Kolo. Après ça va ka ta Mbappé. Malamu kolo a révélé. Omeni alliance. Alliance c'est ça la na biloko. OK. Alliance c'est quoi ça la na téléphone na yo. O pesinga bomba mo connexion na ngana yo funga mi spirituel. Vous mona eza ndengo wana. Motema malamu ya Jonathan na David. Nde sala ke abombe la David te ba makambo yo. Saoul azao kanisa pona ye. Soki ezalaki Jonathan tembe ba boma David kala. Mais muta zali ko épargner liwa Jonathan David mingi zaki Jonathan po bango na David ba na alliance. Et Jonathan zaki mwana ya Saoul. Donc alliance e botaka makambo. Alliance on asala na ngai président sa yeba ngai zo apesa nga mbongo ka boye. D'accord. Mutazwa mbongo le ka batu nyonso mukolo wana zaki ngai. OK. Ozomona na zui na baleli mbongo wana et na keko yebise papa na bali. On dit mango peut que eloko na créer jalousie fort na baninga na. Créer dango. Jalousie za nango comment nango jalousie. OK. So peut to lobi yango te za peut te za jalousie si ezala déjà. Oya omona ka kozala jaloux azali kaka. Au moins na conseiller ba jaloux pe ezate. Ba po bazala. Donc eza tango na zui yango mbala moko boye. Na ke loué pe hôtel kitoko na bali. Na bali kitoko. Donc na azalaka lipamboli ya libala na ngai. Après wana nzambe na lipamboli wana loboko. Anake yebise papa oza loboko bien. O pamboli nga na bali. Après ko bala na ngai mwasi na nga azwi mapasa. Mbala mona ko na munoko ne pe bimi abi bon wana Fatina Denise. Na munoko mukonzi mboka na ngai. Ebimi. Papa tayo moko na opesa bana wana nani bango bandoi donc on moni kindoi wana za flatérité kindoi wana ezali alliance moko o ezalaki nzambe moko asepela ki ezala ya gratitude kaka eye donc nzambe bandeko bako kanisa ndongo kanisa bokilo ezaka bakanisa kaka mais on azo yebisa bino za témoignage vrai o nkolo aleki nzala na ngai yango moni tout ezo kende kaka c'est comme si le roulette donc ngapona ngana mona ke présenté mais na mona ke pasteur c'est un pasteur du Congo je salue le pasteur du Congo papa Fachi Beton. Voilà, après avoir que ça la Congo nouveau studio, ils ont propre moyen na moko to ezaki na moyen na ngamoko na senga mbongo na présidence te ngai mo na sala ki na ngai après ta na présentant ngona mboka mboka ndimi yango no mboka ndimi yango linge pambolo mabeba d'accord voilà donc soki mutu na sanga koma mona ta ndongo za bu okoko se faire utile na mboko makasi quand ndonzo le kana TV ça na ngaboye batala ka biso pa bakonzi le bakonzi ba otala yo ba sentir elobeli na yo et tout les na yo position no ngo zo vandela réflexion na yo au moins na pemba ngo présence ebengi okako est-ce que quoi ça na président c'est peut trouver quatre na yo mo eloko ça la donne toi la valeur mi pesa sa valeur okomona ba toi valeur ba kolinga yo neti ngai na kamata ka eloko ka Congo nouveau na tiena nzela lelo ekomisi ngai pembe na mukonzi ngaloba nini mukonzi akomi mso okebo omoni pays gloire à Dieu. Donc eza eloko eza katnanga nde komisi nga lipambo lipona mukonza mboka nanga. Donc yo pe ko yoka no jalousie soko za mécanicien sala ngo bien. Ta muso ko réparer motoka mukonzi mukolo moko. Soko kanga kasuki kanga ngo bien. Ta muso mwasi ya mukonza mboka ko mona yo ko kanga suki. Muto na muto na dona ye a exercer ngo malamu po azala itile na mboka. Voilà. Toko kama une partie ya Congo mboka na ngai pangusa mai na miso nzamba yo kikolela na yo Congo sukola longolela mba matanga olata oyo ya feti pokala te yozo sepela na yo la souffrance dans laquelle tu vis tu ne la vivras plus jamais ton commune a traversé pour un Congo nouveau plus jamais l'impunité et les antivaleurs au Congo. Que la justice fasse son travail, le changement de mentalité. Voilà, merci beaucoup. On a sali bien bon, on a Lasconi Mbunza, l'œil du padre, on a Audrey Minator, pourquoi pas Abel Mandiangou et Papi Sapo, chef de ville, Babi de la ville est calme. Amaïlé du boss aussi, la Queen of Love, sponsor Yamakasi. Papa José, bien habillé, hein? Oui, bien sûr. Oh, le qui l'a besoin de
jean kaka nga simple ba jean biso do ba ka te za nga jean ateza na combo ezaka jean biso jean oui on musicien présidentiel là non wala combo ba ko pesa mais nga la yebi que na musicien ya Nzambe mais apprécié par le président de mon pays je suis le musicien chrétien bien musicien chrétien d'abord, mais apprécié par mon président. Voilà. Mais Nani on a tous les cons, musicien présidentiel. Té, bah non mango qu'on nomme. Mais nga bah nomme. C'est Bimaki que tu es musicien présidentiel. Voilà la voyez Sabino. Mais bah nomme nga yangote. N'a que nous combien nomme nga mon. Un musicien chrétien, mais apprécié par les autorités de mon pays. Voilà. Merci beaucoup. Papa José, émission tout ça là que je crois année passée, hein? Année passée, on a ça single mob, mais les gens bandaient causer là, basé là, tant que ça chante, on sait la biso, hein, barigé wana et tout, donc on s'appelle ça biso, de cette ça va, ngaimo c'est quatre, mais tout le monde sait sur deuxième chanson, il y a Ponamboka. Et ça nini, Papa José? Au moins Nzambe so azole ke pai na yo. Babi papa je so bongi banzela on dirait OK mbongo ezui yo makasi otiki ba brebis ya Nzambe. Je ne suis pas maudit aïe 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 ça va aller aïe ça ira. Au moins il y a tant so yemba nzembo la kela mama bete. Na ta pambolama. Ba pambolo tozo yemba wana. Il faut se concrétiser te yaya. Biso linga prier za ndenge nini. Au compte na katanda kwa Nzambe, okako so bondela Nzambe pambola ngai. Nzambe pambola ngai. Nazo musa na présidence, kolo présidence benga. Pour na kata église ka ozo bondela na présidence benga okipe na présidence appelle okako. Okata prière to continuer prier tina suka. Okata prière. Te lokata tenga la continue. Yo continuer tina suka. Président Azobia Benga yo scoté qu'on a dans 10 minutes. Ngana okata te yo kana zo. Naza na présence ya président ba président. Yo kana zo ça yo. Confusion ko sala mana. Okokata prière tête na suka aussi ici. Okomi kuna président lobi bon en tout cas er to za ko zela yo o lekisi yango moyen okota lisu na président César te po erango ekoki. C'est ça qui volonté Nzambe. Voilà. Koloba volonté Nzambe tete. To kanisa kamabe. Mutatindi babenga yo, mutatindi abengeza nani. C'est mutatindi abengeza nani. Batu moko bazaki mibale na prière mangengenge. OK. Bazo bondela moko azo lukanzamba pambolela ba million. Moko ayo kosenga kaka $200 afutela ndako. Moko azo yemba za makelele kolopianga 200 kaka na futa ndako. Kolo lupango azo ya ekokanganga. Mutu wana aosenga ba million atali muta 200. Ah, makelele pele ki otro hein. Nzamba exaucer prière na yoma 200 na yango yo kata prière wana ya obonde la compter na nga ya million ya azui exaucement to azui déjà akati prière akati prière te point tant mon téléphone est bête président zo benga yo eza exaucement te na tout yo exaucement te eza exaucement ozo bonde la président benga nga den ko ki président bengi na téléphone donc nzamba yebisi yo kata prière pour ngasi na répondre yo oh tala bandeko. On a confusion exacte. Confusion exacte. Le Seigneur t'a répondu. Okay. À répondre directement. Oui. Réponse instantanément. Aujourd'hui, en gros, président Zobengayo, tant que tel moni président, on le dit Amen, Amen. Yo clôture prière. Ça veut dire pour la yo prière et simbi. Aujourd'hui, téléphone na yo contre la mutuka, aucune présidence. C'est un azali à Ngaye. Ah, pour mandat de l'autre côté. Prière na yo, est exaucé. Boni boyoko yaya. Est exaucé. Est exaucé. Ça veut dire quoi? Dieu nous répond. OK. Mais Nzambe faut la peine à mayele. Mara mwanzambo yo basala ngoka te neti formule moko biso toza bato moko te bakangama na baline ya doctrine moko bando kangama na doctrine wana biso to sala la liturgie. Soko moni mutazo keneka prière na suka za muta liturgie. Ça veut dire muta liturgie. Il n'est pas conduit par l'esprit. Il est aza muta biyamba. Batabi yamba bazalaka so azu nzembo to banda na nzembo yo. Onywes abu simatoke boito. Prière na bango zalaka batanga ngo kotanga. Non, moi j'aime pas ça. Le Saint-Esprit peut conduire que le bandi na limbisa masumu, le iboseng bolimbisa masumu te, bokemba mon adoration. C'est selon ce que Dieu vous donne. Eh! Mon mo santo me marbato na bandenge, ozo sambela boye ba présidence a bengi yango nga, otali présidence. On le dit Seigneur merci.
merci à répondre. T'attendez quoi? Nzambe à répondre yo. Albinga yo okaku. Au téléphone. Merci Seigneur. Bongo te. On prie pour que le Seigneur nous bénisse. Okay. Et quand le Seigneur te bénit, tu vois que tu sens que c'est la bénédiction. Il faut le bas amen. On le dit merci Seigneur, je vis la réponse. Voilà. Là ta propre costume Combien de personnes pour une semaine à côté de lelo butu mobima nzamba et c'est que j'étais déjà répondu aussi ça aussi une semaine te bima lobi kende réponse no sozwango ba pasteur ba yebi tuna bango mingi ba pasteur ba kenda prière pour un mois mais ça là 2 jours qu'on a dit c'est que au ça un mois on a essayé de répondre à quoi pour ça la prière moulaï ndengwana aussi le temps qu'on a ça répondre en 2 jours non yo za esclavité ce n'est pas la prière qui nous bénit c'est la promesse. Tous attachés la promesse ensemble. Promesse de bénédiction à Bissot. Dieu nous avait prié et rapproché à Bissot vers le Seigneur. Mais devant le Seigneur, nous avons des promesses. Sur une promesse, c'est coquille sami. Prier les exaucer, c'est tout. Voilà, donc je crois. Et là, on a vu ça la vie est faite de surprises. Nzamba surprise. Nzamba pambola biso ndenga lingi. Dieu peut te bénir aujourd'hui, il peut te bénir demain, il peut te bénir de tos akabona au cas qu'on a tos émission malamoko président Sabengi au cas que je ne comprends na yebi que okoti kanga une émission awa. Aucun des rendez-vous à présidence parce que les réponses n'ont salinini et nous avons besoin de la réponse. Nous avons besoin de ressemble l'assemblée la thé. Tu as besoin de Zambasanine à répondre biso. Une prière qui n'a pas de réponse n'a pas de sens. La prière doit avoir une réponse. Ce qui nous a bingayo la répondre yo kata prière tu as la réponse va. Est-ce que nous a voilà. Merci beaucoup Papa José. Pour ton côté ce qu'on a mamba on penza ou la deuxième partie na biso. Qu'est-ce qui fait l'élo? Bah chantre dédié beaucoup mon pasteur. Non. Ngai lo kwa nzo ngolo bango mingi te ponga na za pasteur te. Ozo lo ngolo batende bande ko na yo ba chantre te. Baza ki lo kwa comme lo ba pasteur. Na boite. Mutu na mutu. Est. Ayebi ndenga zo tambola nzambe. OK. Et puis tant to yoka nzambe, chacun de nous écoute Dieu à sa manière ba master. D'accord. Ngala vana ndaku na ngai. Na yoki na nzambe te pona banda ko sala na banda ki pasteur. Malamo ka na bandi ata yo moko. Ezala te. Donc on ba bandi c'est que ba yoka ke loko moko. OK. Ozomona. Donc ceux qui abanda ki c'est que ayokaki. Kolo ayebisa ki likambo yango abandi. Gare maintenant à ceux qui ont commencé sans avoir écouté quelque chose. Gare na bango. Bao babandaki samba yoka. Bayoke loko ta bani na loyenge wana nde bango. Mais soki ao babengaki bango que bayoka ki voix audible ya nzamba bina va commencer. Ngana condamner bango poani. C'est un travail de Dieu. La Bible dit les champs la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. So inko la bengi bango ba ke sala. Pourquoi ngana ko telemela bango? Mais ma bende ba bengi yote OK ko sala po monaki moninga sali. Ah là tu vas subir les conséquences. D'accord. Est-ce que c'est un normal pour un pasteur au Kamba au Kambetonga Mobimba je suis pas vraiment d'un à 400 membres mais dans le bagara il faut comprendre un pasteur au Kamba Tonga Munene au Kamba Brebi comme on l'a dit à cause de célibataire. Bien sûr que oui, bien sûr que oui parce que Yesu et Sikamorote à Balaki Mazaro Kamba, vous comprenez? Docteur Bateke, ceux qui pasteur à célibataire au Kambate, Yesu Azala qui peut célibataire, Mazaro Kamba, bien qu'il était Dieu. Mais qu'au Kamba ya bongo, Ezalaka bien. Bible zo ebisa biso pour la zoloba, pour ozala na assurance, pour m'y préserver. Voilà ce que comme Mayele ya mutu. Pour Christ ne veut pas se marier. Il y a Zanzamba, il y a une mission, il y a Koufi Amati. Mais biso oyo pour la zo ebisa biso que le mari est sa femme. Que la femme ait son mari pour bapengwate parce que nous autres sengaka Jésus était Dieu son corps ne pouvait pas demander yazamuta mokilio te mais biso toza bato na mokilio yo nous autres sengaka okovanda boyoki nzoki posa mwasi oh ya okovanda boyoki posa mwasi na oko netingana oka posa mwasi nanga na vandi même posa mwasi nanga esalami na ki posa mwasi donc pas mwasi nanga posa ndeni oh posa mona ki pas mwasi nanga ici oh so na ki posa mwasi nanga na posa na pesa mwasi nanga bisou na posa sa mwasi nanga câlin a moi c'est na bala okako voilà okako andeora makama oyembela nzambe wazali ya watu bali ya basi na biso tozali ba papa ya bana tolo mo pesa la rapi ya esa la tendenge nini oh ye moi c'est na ngai faut vivre ngo bomba mapasa ba yendenge nini oh mnazo ritwa solo oh esa la te bongo na bota mapasa olinga kalanda yo kle on sonia sonia nini oyo ke na Bible zo yebisa ngai boye
Ève, Adam a connu Ève. Ok. Et il y a combien on a Bible. Ce qu'on connaît qui était, il va commenter. Adam connu Ève. Il va commenter Dani Caïn. Adam connu sous Ève. Il va commenter Abel. Connu les sous. C'est comme ça qu'on connaît très mal les bébés. Eh, Esther. Tu connais le bloc en Dengwana. Et ça bongo. Donc ça veut dire que pour la zone le mari et sa femme. Et ça pour éviter un scandale. Il y a un pasteur Aza célibataire, Aza exposé un scandale. Donc à où met la tête na célibat wana. Parce que ce qu'on met na célibat, plus aux hommes na bana basi, plus nous autres aux sala, au kokate, aux anaposo, au kokutana na mwasi. Alors moi si nous kokutana na yeso ko balaye tende babengaka fornication et kobo. Au moins ici quoi ndé mabe. Alors moi j'encouragerais à tous les pasteurs célibataires bo bala kaka. Supporter bala kaka. Soko bali okomona okoma stable et puis aux assurer ba problème amike mikete ya mikemika ba fornication. On remarquer que onction roya susu makasi parce que oko garder ce que bonzambe bien pour maman osala pembeni. Voilà. Voilà, merci beaucoup. On peut des questions, on poser des questions où tu n'es pas à Guillaume Melo dans la carte Swed. Est-ce que la Lyon, on pose les questions, Papa José dit ta question. Papa José, est-ce que c'est normal, un serviteur ou encore, parce que nous sommes un serviteur de Dieu, au coup, mais la paie moins 20? Bon, na évité ce bat barozo illusion makambwana, illusion makambwana. Paul alobana Timothée, tu peux prendre un peu de vin pour ton estomac. D'accord. Ayebisaka Paul pour Timothée azalaka na estomac. Ndabaki na estomac na yozwaka un peu de vin pour et consoler kayo. Mais ayebisaka batunyo sauté. So pasteur ngo belaka no estomac te. Faut melaka vin. Et puis vin ngo ko melango ya Paul babaki un peu ça veut dire ngo zwata bouchon moko ameli. Mais oye comme ya komela bouteille mubimbo silisi yango. On les a so un peu de vin te. Donc na ko yebisa Musa na Nzambe malamu sincèrement akomela 20 te. So ko vin leki mingi molimo mosanta ozo place na nzoto na yo te. D'accord. Pour tango vin yaka et bouleverser à motu et puis ça moi vers kuti. Ozo mona ko risquer boy otanga ezai na place à matière pour otanga matière boy otangi matière mais ozo expliquer makambo ezai. Pour nini esprit ezasu. Esprit baluki. Au moins le rango. Yango moni les autres qui ça va bi ba o basala na sacerdoce ba komela 20. Voilà. Ba oyo ba diacre ba nani ba melaka 20. D'accord. Mais ton moni papa abiso de Niles 20 en pleine émission. Non mais ngazolinga ko tout bol balanga makambo papa de Niles. Papa de Niles soka melaka 20 boke de tout na ye pourquoi amelaka ngo. OK. Yende mtala ba réponse a opesa yo ngai na melaka ngo pona stomac. Ngai na melaka ngo tamso za ba raison na ye. Si on a condamné ndeni. Omoni na condamné ndeni. Condamné te to solo la carte. Ah te. Mais sincèrement na mona ina nuska melango te yondo mtobete ngai. Ah melango oh pas de problème. Soka melaka ngo bo mona donc botu na ye. Mais on dit ki ma botu na ye ndenga sina ngai. Nazolinga kolobela ba kombo batunde te. Moni ti po ba bi ozokima po soko lobi kaka oya mabe ya oyelo mabe makasi. Nana oya mabe. Papa te ngana yebele mambo Bible te ya mabe ndeni. Il y a des gens qui ont été en il y a des vérités. Il y a des vérités. Il y a des vérités. Parce que papa, je sais s'il vous plaît là, pardon. Il y a que non, comme il a trop de vent au qui mis sa Saint-Esprit Katinayo, voilà. Tant que ça beau et puis que papa n'a pas mais là qui bon au Saint-Esprit déjà qui m'a qui. C'est comme la vérité moro bonayo. Ngana mona qui est Kamela qui va. Mais ça une émission parce qu'on a ça qui information ça yo kasite. Ya na zo ba dans ceux qui na moni est Kamela 20. On est na lobango na TVA. Na koko que na yebisa ye na ndako. OK. Au monde et non na lobango na TV. Ya za pas na biso ya molimo. C'est un prophète qu'on respecte. Donc ba des fois ya ye tamso na komona ngomela ko yebisa conseil na ndako. Mais le quoi na mona qui puisque Kamela qui va ngote. Ya na zo mona lisolo ngo tina kokota ngo ezate parce que na mona qui te Kamela. Mais au moins au tala émission de ngazo sala. En tout cas ya 20 na monité. Façon nini papa Denis te émission nini ya 20 na mona kité te mais émission so sala o écrit et susciter ba polémique belé que non as pasteur warrior il soutient Fali les 18 o bimate o kufa mbala moko et PSP ba
ba fanatique ya fait rigola kanda ba kombi ko clasher sur papa mais wana au moins ozomona na ozotala ngo. Non mais total la ba vidéo na internet. D'accord. To ko ba teke total la tenga za hypocrite. OK. Na tala ka mais siko omoni ba propos o papa zo tenir. Eza ba propos oyo ya za responsable na yango. D'accord. Okako mutu na mutu azalaka convaincu na makambo osala. Et na remarquaka so pasteur Denis Azoloba aloba ngo avec beaucoup de conviction. Pe aza série na makambo azoloba. D'où ayebi pourquoi azoloba ngo. Ngana ko telemele ndenge ni aussi na ta yemoko mutu azoloba ngo aza très clair na makambo azoloba. Et côté le menakate moi juste un conseil parce que to lande pe papa Thomas Lokofe a PCP conseil na ye. PCP conseil. Non. Conseil na nga zaboy. Bino nde bozo tuna yeba question. OK. Omoni tango bozo tuna question nde ufungola ba biso. Netinga pe na yebite pourquoi. Mais ce que tango yo tuna question papa ozo sala ngo po anini. So ka pesi réponse. Nanga pesi kona ngo za édifier. Mukolo sikona ngo yo ka réponse na ye. Tango tuna ngana bite ye moko lobaki na ye boy. Omoni kana za réponse en pesa yo. Na minute na za réponse te po ye moko na makamba lobi na yo kiti. Mais nazo kandenga zolo makamba fali na zo mama faire. Ozo mona mais yé de celo yé de la yoka avec ezaki révélation ezaki jour ce qui a les 18 ce que le roni. A kalikela ki yango na grand prophétique na mona ki yango bongo. Il est prophète. Makamba zolo bande yé muta yebi ndenga expliquer biso. Donc je crois pas que ngala za la capacité que de quoi enseigner un grand prophète lokola ye. Voilà. Papa José. Oui. Ozobanga po ya ko banga ya vérité. Banga ndenge nini aza mutu nzamba sali na ko pesa des respect pour aza papa na biso molimo. Mais babanga ka mutu te. On ne craint pas les hommes, on craint Dieu mais on respecte les hommes. Donc il y a zo mériter ba respect pour avanda na vanda boya zo te yanga. OK. Yé makampa te na lobi amen na koma na papier na pesa nga pe mayele ya bonzambe. Donc aza mutu ko respecter. Lelo so tinde open invitation qui est en église roya. Na kende te ndenge nini, c'est église ya Nzambe. C'est église na yete. Yende visionnaire mais église wana ya Nzambe. Bandimba za kuna baza ya Nzambe. So ka benga na kendo beta pona édifier banzimi wana ya Nzambe. Et puis na ye moko pe ndimba ngai ayo baba nzembo na ngai. Voilà une relation malamu. Mais c'est mon vieux. OK. Na relation ma bébé bandenge ninga na tikala ko be wana mutu te. Télévision nyoso mona kisasa mba Congo mubimba. OK. Afrique mubimba. Monde mubimba na nemite. D'accord. Nazaka na nemite nga zanga ma ya pembe na sola bien na batu nyoso. D'accord. Dernière fois bobenga na c'était quand? Bulusi oui na auto benga yesene année passée. Année on a bengete. Année passée de la benga qui est vers l'année ya sukata na sala 50 ans na ngai azako benga ye pona inviter mais azala ki pe até. OK. Azala ki te to sola na epé très bien na téléphone yamba nga très bien normal. D'accord. Tu comprends beaucoup chuter dans l'émission de Bisso. Là, je vois ma copine chérie, Laetitia Pembe, n'a fait Londres, gros bisous. On a habité maman, au Calaténal, mais même soyez. La couille depuis l'offre sponsor à ma casse, il est du boss. Mon habillère, Nixon boutique. Merci beaucoup, vieux. Que ça ira bien, ça ira la Lyon toujours, joli bongo, et que ça ira jalousou, parce que vous avez Nixon boutique, il y a esprit la Lyon. Papa José. Kabino mo biso la taraté. D'accord. Moi biloko ngo Voilà. On a commis ça ekako asala ko bien. Asala ko bien. So biso banzita botole ka pe mission na bino. Ako sa teke no mutu na yepe. Yo za da. Na sengi na ngata na bika présidentielle. Moi ni eloko. La mission présidentielle. Moi eloko ngo este. Papa José, les 31 awa, tout le monde qui veillé, on sait qui a veillé les 31. Les 31 azala qui tena veillé, na tena makambo bela au sala mukolo wana, na senga qui vraiment la zate. Mais on sait qui invité. Ba benga ngai. Benga le pasteur Jacques Kamboudi a benga nga mais na kenda ité. Mais tout le monde peut papa na biso voulu y aller qui a déploré que non ba poni bilongi ba bengi sika ka ba oyo boye, bon ba bengi si bango te et tout et de roncha qui bon, il y a un pasteur. D'accord. Entre bango ba pasteur ba yebani basi. Alors ngalo kwa na pasteur te débat